innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango net soki o matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa mibale yango yo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 ezaba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya ba faire pe mingi minene na monde mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Mokolela surtout bonne fête na baboti nyonso lelo nazala esengo makasi ya représenter journal peuple pour na peuple tika ete to fungola yango na ngaba primature pour na kotalisa bino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge afongola ki mokola lundi 31 juillet kuna na Pullman Hotel première édition ya forum économique RDC Angola bolanda ba détail nango. Partenariat économique pour une croissance partagée nde ezali mama na likambo ya première édition ya forum économique RDC Angola oyo esali 2 jours mokoka c'est-à-dire du 31 juillet au 1er août 2023 et pa wa ba expert pe ba entrepreneur ya bamboka oyo mibale ba développer pe ba réfléchir na ba sous-thème ya ndenge na ndenge totangi coopération économique entre RDC Angola, ba opportunité ya affaires, pe ba investissement, circulation, ya ba bien, pe ba personne, sans oublier ba question ya sécurité, pe ya ba frontières communes. Boye ba ke cérémonie oyo e fungwama ki officiellement et pa inaye moko numéro 1 ya ba warrior premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo atalisaki importance ya ba travaux oyo et pa yuapi alobela kindenge coopération économique ezali kosalema kitoko entre bamboka oyo mibale ndenge ba deux chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe João Lorenzo balobelaki yango tango bakutanaki kuna na Angola boyeba ke forum oyo eza kotiré ba origine ya souche ancestrale ya royaume Congo pe ya empire Lunda oyo eza ko contenir ba espace actuel occupé na République démocratique du Congo pe République ya Angola yango ezo marqué volonté ya ba des chefs d'état ya ko traduire expression ya ba des peuples oyo et sengeli ba vivre elongo ezo consolider coopération bilatérale entre africains nourrissant ba perspective ya bien-être collectif yango ezako œuvrer na émergence ya partenariat mutuel bénéfique na Afrique moko ya enquête pour na identité na yango
bien que ezali séparé na ba frontière terrestre pe maritime na molai ya 1511 km yango ezali ko s'étaler na 5 provinces congolaises totangi Congo central, Kwango, Kasai central pe Lualaba RDC na Angola et Sengeli ezala peuple moko ndenge numéro 1 ya ba warrior atalisi abakisi susu kolobake République démocratique du Congo na République ya Angola ezali ko entretenir ba relation bilatérale moko kitoko ba des pays o ezo posséder ba ressources naturelles ya ebele tomoni bongo diamant cuivre pétrole faune pe flore riche na biodiversité, ba terre arable, pe ba ressources halieutiques et ko constituer base économique moko solide pour le développement durable. Boye ba ke première édition ya forum oyo et connaîtra qui présence ya batu ya ndenge la ndenge totangi bongo ba membre ya gouvernement ya République démocratique du Congo pe ya Angola, président ya FEC, directeur ya ANAPI, ba entrepreneur congolais pe angolais, pe ba visiteur ya ndenge na ndenge. Toleki bana masola Seni pour la Sabino Ndenge, premier vice-président ya Seni, bienvenue Ilanga accompagné na des membres ya plaigneur ba clôtura qui na venu ce village kuna na commune ya Selemisala ya rédaction ya thématique pour na oyo etali bongo ba contentieux ya ba candidature Stéphane Skande Willingela bazalaki kuna ba pesibino ba détail nango. Premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, bienvenue Ilanga, Oyo Azalaki accompagné na 2 membres à plénière, Maître Fabien Boko, na Madame Adine Omokoko, Basalaki clôture et atelier de thématiques de contentieux pour na ba candidature na Venus Village Oyo Ezwami na commune Yansele, Mukole à dimanche 30 juillet 2023. Ba expert juriste ya Seni, ba sangana qui durant 3 jours pour na ko rédiger ba thématique Oyo eko assuré gestion coordonnée des contentieux, ya ba candidature relatif na ba élection. Il y a président de la République, bah députés nationaux, pays provinciaux, nous sommes pour préparer, pour organiser défense, il y a décision, il y a assemblée plénière, il y a institution, liboso, il y a juridiction compétente. Na allocution, na à clôture. Premier vice-président, bienvenue Ilanga, a talisaki objectif et a beaucoup tanina bango, oyo ezalaki relatif na écriture, il y a ba thématique oyo et qu'on s'est rapporté notamment na ba défaut de paiement, il y a ba frais, il y a dépôt ya candidature, il y a nationalité étrangère, il y a ba inéligibilité relative na article 10 ya loi électorale. Peli sous na ba conflit d'intérêt, ba incompatibilité à âge non requis na matière ya candidature, ba juriste ya Seni oyo, ba sala qui examen à ba innovation intervenue na loi électorale, na ba thématique oyo précité, ba participant ba sala qui a télé pour na ba ka ya ba récente innovation oyo ezala qui inséré na loi électorale. Na seye ya recevabilité à 60% ya ba siège en compétition P exemption ya ba frais de dépôt ya candidature ndenge bienvenue Ilanga atalisi nasuka ya milulu représentant ya président Seni Denis Kadima azalaki satisfait na qualité à travail oyo ezalaki abattu na ba expert juriste ya Seni liboso ya ko invité bango pour s'appliquer pour na ko défendre en toute responsabilité et cohérence na moment opportun ba décision oyo ekozala prise na assemblée plénière ya centrale électorale. Nawe etali bongo masolo ya 9e G ya francophonie bosimba ke cyclisme lokola danse na domaine ya culture nde ezali pe parmi ba discipline ya ba 9e G ya francophonie bola ba détail nango elongo na héritier mapine mpe Stéphane Skande. Cyclisme ezali moko ya ba discipline oyo ezali na kati ya compétition ya ba 9e G ya francophonie, plus de 60 athlètes mobimba ya ba différents pays ba participa qui dimanche 30 juillet na distance ya 90 km kobanda na boulevard triomphal bazwaki avenue des Tuileries ba koti na boulevard du 30 juin ba keiti na 24 novembre pona kochite na boulevard triomphal liboso ya palais du peuple nzela kitoko kaka ndenge bokoyi komona public présent ambiance ezalaki vraiment kitoko bana ya ville ya Kinshasa bazali ko vivre oyo ba mona na mikili mususu bozwa FT oyo ndenge bango moko balobi
Nani azwaki première place, ezalaki bongo marocain pe congolais abimaki na 9e place. Secrétaire général ya sport ya Burkina Faso, na ministre Eberand ya République démocratique du Congo, bangonde balatisaki ba médaille d'or ya bronze pe ya argent. Kaka na baje ya francophonie, kuna ezalaki pe lisusu na danse ya création ezali bongo ba danse artistique wapi epai artiste azali kozwa maloba na nzela ya nzoto na ye ezala danse moderne pe contemporaine ezali kosenga ba créativité pour na exprimer sujet to pe histoire moko socio-culturelle. Na cadre ya journée africaine de la femme, aboyebake Marie-Josée Ifoku, présidente ya parti politique ANC, alekisaki yango kuna na Goma elongo na ba femme sinistrée na occasion wana ayebaki ko annoncer bango candidature na ye na présidentielle ya décembre 2023. Stéphane Skande a fait bino ba détail. Aucun changement. Mwasi azali na rôle ya kojouer kobanda na ndaku na ye na société pe na domaine ya ndenge na ndenge wana maloba ya Marie-Josée Ifoku na point de presse oyo asalaki kuna na Goma ezalaki na cadre ya journée africaine de la femme. Pona Marie-Josée Ifoku, mwasi esengeli atelema atika kaka mobali ye mokote na ba affaire pambate. Même Bible elobake, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais ba maman batala kaka version oyo na domaine ya mariage. Pona ye mwasi esengeli a accompagner mobali bisika nyoso. Journée ezalaki très chargée pona ye akitaki na kambulengo wapi epai sinistré bazali installé kuna apesaki bango quelques vivres selon ba besoin na bango pe présidente ya ANC asalaki annonce ya retour na ye na magistrature suprême na ba élection ya décembre 2023 boyo kana micro ya Info Lingala ndenge alobi. Et c'est ainsi qu'à partir de Goma, je viens de déclarer devant tout le monde que je retourne encore dans la course à la haute magistrature, d'être candidate aux élections présidentielles. Esengeli bosimba ke souci oyo ezali kosimba Marie-Josée Ifoku ezali vie quotidienne ya peuple ba mama baye bake esengeli basala na ba papa na domaine nyonso tango ekoki to kolobela lisusu ba politicien te to lobela peuple oyo apesaka bango pouvoir. Moi, je suis venu rassurer nos frères et sœurs qui sont ici à l'est du pays, leur dire que nous avons commencé un combat, nous avons crié Kokina Tosha, mais ça ne suffit pas. Nous devons aller dans ce combat, la politique, parce que c'est là que les décisions se prennent et c'est là que nous pourrons apporter un réel changement. C'est au peuple lui-même de choisir ses dirigeants et c'est ainsi que nous nous sommes levés pour leur dire nous nous sommes levés pour être candidats, à vous de faire le choix. Honorable Neron Mbungwa, parce que week-end moko très chargé et pas yuapi ayambaki bato ya ndenge na ndenge samedi 29 juillet na quartier général na yepe dimanche 30 juillet akende kibongo ko visiter libota ya moko ya ba travailleurs na ye oyo akufaki. Héritier Mapinde Miladi Landu bazalaki kuna na compte ya Info Lingala. Ndenge kaka aprometaki base na ye honorable Neron Mbungu fumabanga moyo oyo bazali ko benga désormais ngunza quartier général na ye ba bureau ezali tango nyonso ya kofungwama bosimba ke weekend eleki kaka ndenge aprometaki ayambaki ba mama ya fongo pe ba mama bateki makala bango nyonso bayaki na bureau na ye po babeta masolo elongo na sima ya kosolo la surprise ezalaki bongo surprise moko ya makasi honorable Neron Mbungu aremetaki bango don ya maputa alors que ba mama oyo nyonso akanaki yango te surprise oyo elekelaki bango boyo kandenge balobi. Neron Mbungu azali mwana mboka soso mboka ya azali mwana biso to yebi pa na epoto sangana longo meto monika ka sali biso surprise ta pesi biso bilamba apesi biso yakana iko pesa biso te po biso to zaba mama na ye metala surprise sali biso ya munene to yebaki teke akusala makambo ya sali biso metala tozo zonga to yaki maboko pamba tozo zonga na eloko na maboko kaka le même samedi ayambaki pe ba mama ya quartier révolution na kitomesa
kaka lolenge apesaki bamama ya fongo pe bateki makala don ya maputa bango pe bazwaki ya bango boyoka ndenge batalisaki esengo na bango. Biso toyaki awa pa ya papa po toya koyebisa ye mikumba na biso me tomoni surprise moko apesi biso mwinda mokristo antuka nzambe apambola ye. Na nsima wana honorable Nero Mbungu akendaki korendre visite na libota ya moko ya basali na ye oyo akufaki. Ezali bongo mosali na ye na kombo ya Papa Ngoi Muteba oyo akufaki mikoeleki ye azali membre ya bureau ya honorable Nero Mbungu mbingi penza na quartier Kabila na commune ya Kisenso epai wapi libota na ye ezwami visite ya honorable Nero Mbungu esepelisaki libota na ndenge ya kosakana te. Dimanche lokola honorable Nero Mbungu fumabanga moyo alembaka te akitaki na quartier Batende epai wapi bamama ya quartier Kinda Batende Kinsaku Pengufu basanganaki plus de 400 mama mobimba bayambaki honorable Nero Mbungu fumabanga moyo na maloba na ye fumabanga moyo alobaki na bango bakeba bazala mayele pambate nyama nyonso azali ya kolia te pe mbongo nyonso ezali ya kozwa te kala mingi te bato mabe balingi baya bakota pona ba promesse na bango ya lokuta kasi honorable Nero Mbungu asengi na bamama nyonso bazala vigilante pona kovote bayi bazala kana bango. Batondisamaki na esengo pamba te bango pe bazwaki badon ya maputa esengo ezalaki vraiment makasi botala ndenge bango moko bazali kosepela pe balobi boyi na mikro ya Info Lingala journal ya peuple. Ayami biso na esengo biso peto yami ye alabisi biso nzambe apambola ye mokama na monkama. Totikali kaka na masolo ya honorable Nero Mbungu boye bake mokolo ya dimanche 30 juillet akendaki ko prier bongo na église apa na commune ya Kisenso encore une fois de plus héritier Mapinde Miladi Lando. Lokola mosali na nzambe évangéliste itinérant honorable Nero Mbungu fumabanga moyo oyo bazali ko benga ngunza akitaki na église apa na commune ya Kisenso epai wapi ezalaki mokolo ya dimanche 30 juillet bosimba ke mateya mosali na nzambe Frank Kimbu oyo azali révérend pasteur pe responsable ya église apa alobelaki mingi na thème soit le bien-aimé de l'Éternel ezalaki tiré na Samuel chapitre 12 verset 24 à 25 pe Romains chapitre 1 verset 7 alobelaki soso na Romains chapitre 12 verset 16 bosimba ke nyonso elekai kitoko présence ya honorable Nero Mbungu elongo na délégation na ye esepelisaki bango vraiment makasi bapesaki mfumabanga moyo maloba évangéliste itinérant alobaki na bango basunga mosala na nzambe bazala toujours attaché na basali na nzambe pamba te ye lelo soki akomi élevé pe oyo azali ezali kaka grâce na mosala na nzambe oyo ye akangamaka na yango tango nyonso. Message ya honorable Nero Mbungu ezalaki capté 5 sur 5 lokola évangéliste itinérant ayebi secret ya kopesa na ndako na nzambe ayaki maboko pamba te apesaki pe contribution na ye pona kosunga église apa eyeba na kotongama esengo ezalaki makasi na ngambu ya bafidèle pe basali na nzambe ya église apa boyoka ndenge révérend Frank Kimbu atalisi esengo na ye. Présence ya honorable elakisi ke premièrement aza mwana nzambe pe mosali nzambe po d'habitude tomonaka bato lolenge wana basepelaka mpenza kosambela te me komona ye koya epai libota na nzambe eza vraiment esengo ebele. Moko ya badiacre ya église apa azangaki pete koloba par rapport ya présence ya honorable Nero Mbungu fumabanga moyo. Présence ya honorable tozwi na deux qualités komenya d'abord comme étant mosali na nzambe azali mosali na nzambe et azana kati ya politique azosalela mpe nzambe yango présence na ye ezalaki mpona kosangana na biso na culte oyo ezali important oyo todediaki. Sortie officielle ya dynamique Jacques Ekung et Salemaki weekend eleki na commune ya Ngaliema héritier Mapinde Mifabu Sulundombi bapesi bino ba détail. Espace Roseline chez le colonel na pompage na commune ya Mongafula eyindaki na ndenge ya kosakana te pona oyo etali sortie officielle ya dynamique Jacques Ikung bosimbake na bokambemi ya coordonnateur Gloire Mubikai nyonso ebandaki na mobange na carnaval na ba grandes avenues na quartier kuna na pompage epai wapi ba avenue nyonso ya quartier Chikapa eyindaki ndenge kaka bino moko bozali komona bilili tomonaki pe tango bakomaki n'est-ce pas chez le colonel ba
invité ya ndenge na ndenge bazalaki présent lokola représentant ya président Jacques Ikung pe tomonaki batu ya ndenge na ndenge présence remarquée ya interfédéral ville ya Kinshasa pour na parti politique babengi accord mwana mboka Bridge Ingali Obama tomonaki pe présence ya comédien munene Ladi Esobe oyo azalaki wana pona ko agrémenter bato assistance basepelaki na ndenge ya kosakana te. Sur place, Gloire Mubikai azwaki maloba pona kotalisa vision ya eloko oyo bazali kosala dynamique Jacques Ikung ezali nini expliquaki eloko moko na moko eloko nini bango baye kosala pona bana ya ville ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo. Kaka na même occasion, Gloire Mubikai oyo azali coordonnateur ya dynamique Jacques Ikung akabolaki maputa epai ya bamama pe biloko ya ndenge na ndenge kaka bino moko bozali komona esengwe bamama ezalaki vraiment au rendez-vous pour la geste oyo dynamique asali pona bango. On faisait la ronde de nous réunir en cette date à l'occasion de la sortie officielle de notre structure politique dénommée Dynamique Jacques Ikung, dont l'initiateur et coordonnateur porte le nom de Messieurs Gloire Mubikai Kayambala Petit Béton. Bosimba ke dynamique Jacques Ikung na bokambe meya coordonnateur Gloire Mubikai baye vraiment batalisi déjà ba couleur na yango lokola ba mama ya commune ya Mongafula na district ya Lukunga basepelaki balobi ba mama ya ville ya Kinshasa mobimba bakosepela pe mikolo ezali koya nyonso ebandaki pe esukaki kitoko na ndenge ya kosakana te ba mama nyonso ya commune ya Mongafula basepeli na dynamique Jacques Ikung balobi ekende se liboso. Sur la région pour la côté Sabino Ndenge, révérend pasteur Jean-Claude Mombouissi, représentant légal de l'église Nouvelle-Jérusalem à Kitaki, Mikolo Eleki, na province Yamongala, pour installer ba pasteur ya communauté na Christian Kengebeni héritier Mapindemi. Pendant que basali na nzambe ebele bazali kowela kokende kaka na mikili ya poto kasi ezali bongo te pona mosali na nzambe Jean-Claude Mombouissi oyo azali représentant légal ya communauté Nouvelle-Jérusalem ye atikaki ville ya Kinshasa akendaki na province ya Mongala epai wapi ayambamaki na ndenge ya kosakana te tango akitaki na avion na territoire ya Bumba botala bino moko ba fidèle nyonso ya communauté Nouvelle-Jérusalem bayaki koyamba ye pi basali na nzambe ndenge kaka bozali komona bilili accueil ezalaki vraiment chaleureux. Bosimba ke mission ya pasteur Jean-Claude Mombouissi kuna na province ya Mongala ezalaki vraiment installer basali na nzambe na ba différentes paroisses na bango ya communauté Nouvelle-Jérusalem pe a visitaki bato ya ndenge na ndenge akendaki kota ordre na église kuna pona mosala na nzambe eyeba na kotambola na ndenge ya malamu asukaki kaka na territoire ya Bumate akomaki pe ville ya Lisala akendaki peti na bonjamboli nyonso kaka pona kotelemisa œuvre ya nzambe etambola na ndenge ya malamu ndenge bino moko bozali komona. Visite pastorale ya pasteur Jean-Claude Mombouissi pendant 10 jours na province ya Mongala ezalaki vraiment réussite moko total ndenge ye moko a résumé mobembo na ye. Mangomba oyo eza na Mongala bana bamona tata kokutana tosolola mpona oyo etali mosala na nzambe lolenge tokokota mosango na baso ngai nazalaki kokanisa lolengo namonaki te boyambi oyo bayambaki ngai etonisi ngai na esengo makasi koleka ebike bana bayambi tata bazalaki na esengo ngai mpe natonisamaki na esengo na boyambi oyo namonaki mokolo ya kokita na ngai na bomba. Bosimba ke pasteur Jean-Claude Mombouissi oyo azali représentant légal ya communauté Nouvelle-Jérusalem ezali vraiment iloko moko ya motuya pamba te communauté Nouvelle-Jérusalem eza kaka na ville ya Kinshasa te eza pe kuna na province ya Bandundu pe ba province mosusu ya République démocratique du Congo bakisa na province ya Mongala oyo ye moko asali visite pastorale ekokende bisika nyonso même na ba province nyonso ya RDC même libanda ya mboka
communauté Nouvelle Jérusalem et kozala installé bisika na bisika. Merci Mosel Nanzambe Jean-Claude Mombwisi, bana province ya Mongala, basepeli na présence na yo. Congo pour Christ, CPC la Mokuse et l'ongona évangéliste international Jean-Oscar Kiziamina Kibila baza kolengela campagne d'évangélisation. Kinshasa, CPC, Malembe. Congo pour Christ, une grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle au stade de Martyr du vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août 2023 à 12h. N'oubliez pas, conférence de pasteurs. Le pasteur de tout Kinshasa, du 15 au 17, conférence de pasteurs sur croisement des avenues Kimwenza et Kapela. Référence Maître Toro, numéro 8. Maman, papa, frère, sœur, congolais, congolaises, ne manquez pas à ce grand rendez-vous. 3 jours seulement, si ton Dieu est mort, et c'est le mien, Malembe. Avec l'homme des dieux, l'homme de feu, fire. Wow. L'évangéliste international Jean-Oscar Kiziamina Kibila nous invite tous à participer au rendez-vous spirituel Réveil à Kinshasa. Pendant 3 jours, Banawewa, chauffeur à taxibus, Malembe. Direction Stade de Martyr, CPC, Congo pour Christ. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août 2023 à 12h. CPC, Malembe. Wow. Rotiva pesa potopoto ya qualité équipé acheté aux ala mukolo to mona bino nyoso bosengeli komila yango Stéphane Skande. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci, merci pour les produits pour les enfants. Eh bino, bote la baonine. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo folesa kabango poto poto Protivap esa ba pota pota te allez kamata bon appétit bana nyeso ba yaka Protivap aba sisi kulia ya bango Protivap ba bande badasi na bango ya ba bébé pro tala bari yango chata kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Dans un communiqué nécrologique moko a bona na lecture nango. Famille Kukeba bazana mawako ebisana bandeko baninga pe baibani liwa ya mama ndeko pe mwana bango Basiama Bilongo Alphonsine oyo akufaki depuis mikolo eleki. Programme ya matanga ezali boye vendredi 4 août 2023 nde veillée mortuaire ekozala na lopango ya Libota. Zwami na avenue Ndembo numéro 5 quartier 9 commune ya Njili Areyanda na route Sekomave. Mokolo ya samedi 5 août 2023 ndenzoto ya mowei ekobima na morgue ya hôpital de référence ya Njili quartier 7 ekolandisama na enterrement na cimetière ya Njili brasserie. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso baebaka mama Basiama Bilongo Alphonsine. Famille Singi bazana mawako ebisana bandeko baninga pe bayiba na bango nyonso liwa ya papa pendeko na bango Omer Monsongo Nzakimwena oyo ayibanaka mingi na kombo ya Meduse. Programme ya matanga ezali boye mokolo ya mardi 1er août 2023 veillée mortuaire ekosalema na lopango ya Libota oyo ezwami na avenue Kindundu numéro 67 na commune ya Makala arrêt Mopulu na route université. Bongo mokolo ya mercredi 2 août 2023 na ngonga ya 9h30 nzoto ya mowei ekobima na morgue ya Kasangulu na province ya Congo Central pe ekolandisa mabongo na Bokundami. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka papa Omer Monsongo Nzakimwena alias Meduse.
Nandela communiqué écologique ONDP Singanzela na boucler journal peuple pour na peuple. Merci pour vos acquis belé. Il faut ça poster télévision na bino pour la colanda journal peuple pour na peuple peuple na sima caméra. Tozaki bongo na Ladi Landu oyazaki assisté et pas Igor Tingi édition et simama qui et pas Willinge la montage et simama qui et pas Fabrice Lundo mi journal peuple pour na peuple zaka supervisé et pas héritier Mapine mi bande kobot kala ngala bino to monani semaine prochaine. Au revoir Kimi na collège au mabota. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi